Kwa ngeza bien. Kwa kitoko vraiment oyo lingaka ya pembe. Obike leo nakana hivyo mala usomba na akwanga tu. Yo kwange lingi yo bongo. Kwange lelayo ezotalo bimwa so bien. Ya solo kwange tala ngabande bamaye kotala na bite. Ndana zoe kaka. Kwange ezokwe ya mayanga ezosebi yo ya kosakana. Ezona ngo mingi te ka 4,50. 4,50. Ofuta cash ou bien la banque? Oui, la futa la banque. D'accord. Déjà baissé. Na futa mais sana banque. Et puis sur accès d'accord? Déjà. Elle est quittée. Elle est quittée. Elle est comme privée. Elle est quittée. Elle est là. Ya to bandela. Bandela utani. D'accord. Elle est qui? Longo la carte. Elle est qui? Merci. Bonjour. Bonjour. À peu près ça, Bonjour. 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 Ça va, maman? Oui, ça va. Vous allez bien? Tu penses sur la moquette? C'est le problème? Des problèmes. Tu as l'ina te yonde sa malam. Sa malam en colo yesu. Oti yango sa malam? Oui, sa malam en colo yesu. Boye kaka boye bi mutu temba moko ya oti yango sa malam. Na te yonko sa colo yesu parce que mokile comme na suka. Talaka ndenge vie ezoke na monde tie mokile ningani. Yango monde lobi na sepeli. Soki toko sola sa colo yesu biso mibale. On dit mais la Jésus Christ comme moi en Nzambe. Donc journal le tamoli muto mono te sa malam ngakaka. Après c'est quand on a kena ngako na za makambi bela ko sala o perdre ngatate. Mama ngai. Nazo yibiso likama malamu oyo kobongisa vie na yo. Lobi na lobi lero okozongisa molimo soki na basanta mbala moko matili kolo. Okelo la mama. Eza sango malamu nazoteya yo. Non, ba c'est ko vina ngeza obeba. Te na lobi te ke vie ya kobeba mena koloba na ndinga mabete ser na ngai. Azotali sonzela na bomo, azopesa maloba ya bomo. Maloba kitoko ekobongola vie na yo, ekopambola yo. Voilà. Na boite, nanga za na pressé, na go s'occuper na ona bana, kana nzela boye. Bien te. Il est comme ça, on va aller pas là. Mama ngai. Mama tamu ko msule lo penza na atate. Oya ko sala ba course. Na usala course na sombe na bana ba kona. Mama, mutu na mokili. La Bible nous dit muta vivaka pona biloko kolia teme. La parole ya Nzambe yango nde muteza ko faire vivre yo de jour au jour. Muta ko vivre ka pona kwanga te soso te iloko ya kolia te. Mais liloba na Nzambe yango mona yeko so na yo po ondimela Yesu Kristo mwana na Nzambe na tata molimo santo yango moli kamna yeko te ya yo. Yango tina na tuna ki oke toko solola. Pourquoi c'est qui pour la ligne, maman? Faut d'aller sur bien, attache au sous le long penza. Naza vraiment pressé. La pressé si matin. Pourquoi ta colo yango wana. Moi était ça mala makolo nde naza ko te ya yo. Na yo kina moleli te. Allô, ça me fait sous to mona mais la pressé na on a qui s'occuper la bana. Maman et Nzambe la bonne bonne. Merci Seigneur. Ma béanga. Ngayo. Malé. Oui. Ni. Pourquoi on a dit qu'il est mat? Bon, on dit. On m'a dit ngombe la ngombe kuta na te mutu na mutu ba kuta naka. Maman lelo la kangiyo. Na kangiyo. Ma béanga mbongo la nga pasi ya kayo na bimaka tongo na tika bana ngai.
tosala likelema yo mama likelema na ozwa mbongo na ngai mabenga pardon lelo so pesinga mbongo na nga tomoni na mbila baokita awa mbongo na nga se mbongo na nga mpo tona naopesa mbongo na nga na bande kokoma na kalpe na nga naopesa na badate naopesa na baere naopesa mbongo na nga naokoma tout na filme eza na telefone na nga apesanga mbongo nabungisa téléphone Maman. pour ton information nabungisa téléphone ya mibale na déménagea donc nazala lisusu awa te oyebi adresse na nga te nasi naluki au moins plus de 4 fois arrête de mentir maman arrête de mentir ka mbongo na nga nanga besoin mbongo na nga tika lokuta na fin du mois tika lokuta okobima te opesanga mbongo na nga ndenge kaka eza badirige makolo na nga nakoma Aza nyongo na yo. nyongo te tosala mbongo alikema mama alikelema akimanga na mbongo asoza telefone alongwana esika avanda opesanga 5000 euro na nga Maman ezoteya nga makambo azo mokili ekomi na suka. nini Bongo mama. azoteya yo mama bono tiko kotsa bakufa na babia bato loko yo moko te bano malamu te escro ozoteya mwana mwasi bato nini akoma mpe escro kwa yo otiko kotsa jésus makambo bino bokozwa moto bino bato botambola na kombo ya jésus alingi na escroke yo yango amonaki na mwasi aki one mosaki mero oza mabe mwasi apaster mobimba Yango bana koteya nga maloba zo bato makambo okotanga te. Nomona ko aventurier o. oyete ngai mbongo na nga mbongo na nga yoka ngai nakotya monoko makasi te parce que naluka yo mingi namona yo te olukanga wapi nabunga te nazaka esika oyobelaki nga nalibwa pe te nazali yolukelanga wapi nakendaka afrike te nazaka na pote mama paster mutu oyo amutu te okotaka na maison te okoza kokuma basaki ya loso akimi nango ozaka biste akumi basaki ya loso oyebi problème ezali awa na fin du mois nakopesa adresse oyo apai nanga yango zwa tete pesa adresse nakozwa te tokokende biso mele ti esika yo ovandi tokokende nakozwa mpe ti esika ovandi omona ke na luka yo lem tokoma ndako sikoso na peso 5000 oloba tokei nazwa kasi aona bie okoyoka soni parce que lem nakobimisa 5000 nakoyoka soni te nana besoin mbongo nanga mama okopesaka mbongo na mama nalaosima biloko nsima tokei je m'afou nalobi tika koganga toza na magaza ba likambo te tobima kasi awa ye magaza paster toke na ndako na yo magaza paster bokosi na bapaster makambo ozotemona na jésus yo ke paster ça n'a rien à voir oza magaza bosela nzambe yo oza faux te nalobi kitisa motema tozoke na ndako nanga sikoso na peso 5000 osala soni te esanga soki te na osepela mpo eza mbongo na nga esanga otosula kotemeo naana ta oswana na yo te naana ta oswana na yo te nana beza mbongo na ngai otamana koma peto film ezongokande diminana ekulusa toke kuna Ok, eu vou dar uma bola aí.